Si c'est Mozali sous Europe sabiso confiance et bino ba o bobolanda kabiso ba bundeli amboka ba résistant na o webiso na kati ya bisanga na biso bisika tozali na kati ya lamuka bandeko nyonso soki ezamba na liboso ya kolanda mwana mboka Bruno Mimbenga o s'abonner et puis au partager lien ezapi une façon ko soutenir ba résistant parce que biso ba kongomani toyebi situation mboka na biso ndenge na bisaki bino que situation est vraiment très grave parce que tout moni de part et d'autre confusion ezali na kati ya classe politique parce que lelo Moïndo Nzangi yepe kuna asali oya parti politique alongwe pa Moïse Katumbi nyonso wana bozo mona kaka no ezali kopa oyo ba Rwanda ba pesi batu o mission pona koya ko distraire le peuple congolais parce que tozo comprendre tembo kamoko to komi na plus de 1000 et quelques des partis mais situation sécurité mboka na biso ezo yeba ko zala toujours solutionner te ko trouver solution malamu ezo mona na te mais tozo mona ba parti oyo bo ezo botama ce qui fait que nos partis politiques au besoin du jour au lendemain que va tout bazo créer ba parti ba vanda qui peut pas retrouver solution à ba problème ba congolais et rien qui est la plus important parce que très grave na mboka moko ozomo na mutuka zui kaka ma occasion à côté na kati ya gouvernement à côté na circuit moko asali association o ya ep na mikoleko ya et comme parti politique mais ce que biso peuple congolais tant biloko ozo salema position na biso vis-à-vis ya bato bazo sala ba parti politique regarde nini oyo boyo mwana Congo za nango vis-à-vis tango zo mona muto azala ki pauvre à la mukilobe pa côté na gouvernement après une année aye ko sala biso parti politique et loko oyo be komi ko sala peuple congolais que non il faut biso to fungola miso biso peuple congolais il faut to la moussa to comprendre to changer état leli ya ko mona makambo parce que c'est inacceptable tout le monde veut devenir politicien au Congo. Tandis que ceux qui va parti politique au Yoboé, plus de 1500 partis politiques, ça côté ba association, ça côté ba ta société civile. Ceux qui sont tellement qui pour que non, totalement, tout bunda pona ba Rwanda, je crois que non na ba parti politique au Yoboé, non se botami na Congo na so botama dans les jours à venir. Ceux qui se mobiliser qui beto mobiliser qui ba peuple na biso, mobiliser qui population na biso, pona kota lisa bango, que mboka na biso est commis envahi, mboka na biso est agressé. Je ne pense pas que peuple engagé à lelo au peuple mou ndenge peuple congolais komi mais tant on besoin ça la parti politique par là imaginez ni au bino besoin ko talisa bato besoin ça ba parti politique pour na ko peuple congolais lokola ba tapi na bino lokola ba escalier na bino pour que tant macho comme na dimension mon boye olongo l'escalier peuple congolais a so continuer toujours ko demeurer dans la situation auto ça na ya ngwana biso take ba kongomani biso ta ke ba résister à moka to so yebi sena bana Congo ba parti politique nyonso c'est ba parti autre que non peuple congolais ko kota ba parti politique o bozo bota mapona ko yakaka ko endormir biso pona ko lalisa biso misu yango to so bengisa na peuple congolais parce que le o botozo que une affaire ba 2000 partis politiques ba église so botama koto yobo ba mouvement citoyen so botama mais makambo ya mboka na biso ti sikoyo boy changement ezo mona na te tout ça dit quoi. Parce que bah tout les leaders politiques bah comprendre stratégie, il y a qu'à faire endormir le peuple congolais, il y a qu'à faire agenouiller le peuple congolais dans la misère. Lobby to la muki, Jean-Marc Kabunda s'est rebellé dans la IDPS. Mais moi je vous dirais lobby, tant au biso to banaï ko décrire biloko oebwe. Que Félix c'est un danger permanent pour Namoka. Les gens ne voulaient pas nous croire. Tant au biso to dénoncer que non, bah tout bah ça va jouisseur. Bato moko to ba croire na biso. Comment est-il possible na mboka nini mobimba oya yo mboka eza agressé mais soi-disant président de la République qui prend le courage ya kozo ba master na ye ya kozo ba nieve na ye ya kozo bana na ye ya kozo ba donc Félix il a tout ramassé pour la aucune de vacances na Espagne mais oh ça insulte et ça même révolté peuple congolais faut biso to tellement parce qu'on ne peut pas accepter que na Ukraine ndenge ezali wana ba envahi Ukraine et pas ba russe président Zelensky a eu avion à qui avion na qui Dubaï na qui soins médicaux na qui ba vacances parlementaires est-ce que monsieur Félix vraiment ont mérité réellement cause la président ba Congomani ya wana bozo mona makambu oboy et comme ko ça na mutema pasi mutema comme ko suka mais toza face à peuple moko il ne comprend absolument rien tant que Félix a cause ba avion a eu ba masse ya poto diaspora bango tout Bakay na vacances. Et par là, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire simplement que non, batouana ba charlatan, batouana ba zobawana, ba continuer ko vanda, ngana continuer ko zoba bango ndenge na ko continuer. Qui peut accepter le lot bunagana? To
trouver une solution à makambo na te ba 1v3. Mais pour vous dire que nous sommes dans un régime de pacotille, bato baza na souci ya mboka na bango te, baza na souci ya peuple na bango te, nde bozo mona makambo oh non c'est botama. Ils ont au salema et au vu à la portée de tout le monde. Yango na zotali sabino peuple congolais. Parce que liro tozo kende oyo boy, tozo kende mabe, makambo zotambola bien te. Parce que de mboka eza na agression. Ba rebelle wana bien que Félix Moka banayi kwa entretenir ba groupes armés misusu. Ole ya kovanda ko luka ba piste de solution pour na kosisa makambo Félix prend le courage ya kozwa avion yena mosi na yena bana na yena bana bande kunaye bango babite lokola biso toza batu moko toza na tina te na kina no vacances na ngai on dirait Félix atanga ba classe nde to moni bana ba uti na ba vacances na mboka na ba province ba eko ekisa batana bango. Ça c'est quelle dimension ya buzoba ya idiotie ya bato ba ko kama mboka. Tango Jean-Marc Kabundu akoloba ke mbongo ya ram et si là qui n'a pas pelule et si là qui n'a pas ndumba, pourquoi aussi ne pas arrêter Jean-Marc Kabundu? Parce que Perol Loire attend le baki makamuna au Perol Loire qui contrat au Kim en exil. Mais Jean-Marc Kabundu qui vient de mettre à nu parce qu'on ne peut pas croire dans makambo Jean-Marc Kabundu à lobby parce qu'on peut ça cet esprit. Le sam mon abiso et ça que Jean-Marc Kabundu molimo abitumba côté la bango baswana na kabuya. Jean-Marc Kabundu devrait nécessairement nous dire pourquoi, n'est-ce pas, c'est Amouké, lui il s'est construit des villas, il s'est construit des immeubles, à son beli, pas mon poto, tandis qu'il y a des peuple congolais aussi à passe. Et aujourd'hui, là, je vois, bande comme sous, fatigant, il se réveille, oh non, Jean-Marc Kabundu a une opposition, il faut renforcer la mouka, quelle la mouka bino bozo linga bolba. Bolingi bozo buzoba na bino, boya ko amourir peuple congolais, oh azako tche espoir na kati ya la mouka. Peuple congolais, oh boy, azako pesa. Confiance na ba leader à la mouka. Alors moi je pense qu'il est temps parce que le lo oboy nyoso bino bozo mona distraction o ba ekoko sabiso na kati ya résistance na batu ba ekomi benga na opposition. Peuple congolais to fungola miso soki batu nyoso ba komaki na ba dimension ko réfléchir lokola biso, personne ne peut croire que non Jean-Marc Kabundu a kokoki ko benga opposant. Nous avons démontré que Jean-Marc Kabundu n'est pas opposant. Jean-Marc Kabundu, si le long de Tozolo, Jean-Marc Kabundu n'a jamais démissionné officiellement dans le IDPS. Donc Jean-Marc Kabundu, sa militaire, sa président, il y a IDPS. Baloyenga, bino bozo la biso eza baloyenga ya fourmi. Parce que tout le monde a comédie à l'époque, Vital Kamerhe na Kabila, Moïse Katumbi na Kabila, et aujourd'hui là, tout le monde se réconcilie. Il y a un autre bengi, c'est au moins qu'on a ramené un détail pour comprendre que non, Félix a fabriqué Jean-Marc Kabundu, Jean-Marc Kabundu a fabriqué Félix, bah comme il ça la biso, j'ai un ping-pong pour na quoi qu'on distrait biso, objectif na biso, ezali que non to atteindre ko bengana ba Rwanda, ko bengana ba tuana ba kenamboka na bango, mais botre la ba épisode. C'est un épisode de Sili la noté. Oh tozo mona oh bezana no muke. Parce que oh makambo ko bima oh boy, il y a Jean-Marc Kabundu. Et ça juste diversion. Pour détourner ma canisse na biso au lieu tous à la focus ya kolanda makambo est ba ko bimisa biso épisode de Jean-Marc Kabundu. Et puis bien ba ne ko bana ko finga biso à l'époque tous à la sima chef de l'état et tous soutenir ba FARDC na biso botala lelo muto abaki ba soutenir ba FARDC na biso ye wana Félix ora comme collier ce qui a collège Saint-Georges ce qui peut collège Nini ye wana ju avion accueilli repos na Espagne. Et puis ça fait aussi quelque part Sony. Quand toi un soi-disant président, tu prends l'avion auquel amboka bato misu. Si quoi ce qui bato na poto bato qui pas na bangote ou na aucune vacation wapi. Et puis biso peuple congolais to so mona makambu oyo boy. Mbongo ya kesi ya l'état ezo sila. Mbongo ezo se dilapider. Bino ba militaire UDPS. Misal Zate, vous êtes là toujours dans l'équipe, il y a 10e rue, je suis en train de les voir. Basali maboke. On a mouka tombo à ke poto, à ke congé. Tandis que na Est, Mindou qui est collé là. Tandis que na Kassai, ça ne marche pas. Tandis que na l'Assemblée provinciale, regardez-moi dimension. Félix Azumbo, Kazuba gouverneur comme si on va petit bitinda na bango. Bana misa na bango. Donc il ne respecte pas même les notions étatiques qui en boka. Parce que moi personnellement, je ne crois pas et je ne croirai jamais dans ma Jean-Marc Kabundu à lobby. Parce que je suis en Mboka. Il est député national. Qu'est-ce que Jean-Marc Kabundu a fait dans Mboka? Dès que je suis épisode. Quand je suis épisode.
kefa mozito aza na poto ba combattant ba kena ko boma mozito akosala nini point de presse na été koto boye ba ko bemi épisode de Jean-Marc Kabundu koto boye ba ko bemi épisode ya nani obo matata ponyo obo a cédé na pression à ba taliban pour que non à renoncer la candidature na l'élection en 2023. Mais moi je pense que la seule des manières des choses, parce que quand vous croyez aux élections, l'élection c'est ma répartition, ma kaboli, ma poste na bango koso. Biso si compte zo tali c'est au moins na Congo. Et puis c'est au Kanda parce que makambu on en a déjà marre. Boso mona makambu yo se so ya luka ba vanti. Kuna pe bato FCC ba bino kabila ko ya. Tout ça ezakaka playa ba Rwanda ba préparer ki yango. Parce que toi biso to bana kolanda makambo ba petit détail oyo boy kuna ba Rwanda baso continuer ko zoka mabele na biso. Kuna ba Rwanda baso continuer ko boma baso continuer ko piller baso za ba minerais na biso ezo kene ko tunga na mboka na bango. Alors il est temps bande konangai nous devons faire quelque chose. Il faut tellement ko benga na Jean-Marc Kabundu na Kabila na Félix. Na batu nyonso ba na bloc patriotique. Parce que bande ko bele bazo maman Océa journaliste na non moi je ne suis pas journaliste maman Océa. Ngana za résistant. J'ai fait la communication journalisme mais je ne suis pas journaliste maman Océa. Et ça na cadre ya bitumba ya lutte ya bagarre. Pona ko sauver moko na biso nde maman Océa benga ba résistant nyonso ba lekana kana chaîne nde bande ko trésor king ba pesa ba to espace poto lekana poto sensibiliser le peuple to éveiller conscience au peuple ça kolala. C'est ça ndo bomona batu o to bandaka na ba baninga bakatana. Moi je suis résistant na ebibi tumbalanga za to libérer mboka na biso nde bozomo na maman Océa na esprit to bundana bango babaga nde ba pesa biso espace o bona bande ko trésor pour que to lekaka to sensibiliser kande to kitana ba terrain ce qui message ezali ba analyse to ko sala pona mboka na biso. Donc de ko trésor oyo komaki moi je ne suis pas journaliste et maman Océa je suis un résistant combattant parce que na moni dimension souffrance eza na kati ya mboka. Même étant soki nazala ki journaliste maman Océa exactement que non de comprendre parce qu'il s'oppose na makambo za mabe ya mboka. Natika ko pas maman Océa. Nous avons des ambitions, tous on a souci que lobby ba Rwanda ba respecter ba Congolais. Donc de fait que tant ozo ba biloko aboye. Ozo ba conséquences peut-être au na Paris. Et puis je te vois déjà aux espions. Tant ozo lia moi biftek na yo, o vandi ba sandwich, yo bi réalité za na kati ya mboka ote. Ba lèvement comme na Kinshasa ebele. Sous régime ya Félix. Félix a continué à saboter ba institution ya mboka. Yena ba théâtre na ba zo monter na ba Jean-Marc Kabundu. Félix continue toujours à collaborer na ba M23. Ce que tu télémé ba biloko o na ba to ko sangana Kabila. Non, voilà il sort. Moi je m'en fous. Moi ce qui me préoccupe c'est le Congo d'abord. Ba individu ba ko na sima. Intérêt na biso zali Congolais nyonso azala respecter. Congolais nyonso so musala, Congolais nyonso ba ko so transport na facilement. Et loko biso za ko intéresser biso ya ngwana. Pourquoi pas ta désordre dans le Canada Est? Ba soda ya EAC état de l'Est d'Afrique ça ba yei. Pourquoi beaucoup condamner Babilo Kouanté? Mais nous qui dénonçons acte wana. Tous tellement tous sacrifier vie na biso. Bande ko to banda bunana ba biso ba bal ba ko to na banda. Ba soda ya état de l'Est pays de l'Est ba yei déjà na mboka na biso. Ba loger bango na ba grand hôtel na ba hôtel du fleuve na bisika à luxe. Ba tout na tango bazoya pour intérêt na biso. Alors tant tous sensibiliser tous ça ko veiller conscience ba congolais. Bozo bisa biso bozo ba n'importe quoi. N'est-ce pas on les assigne à balkanisation? Mbokezo kene tout ça conscientiser ba jeune. Nous devons nous réveiller parce que batouana pays wana ya est Kenya, Uganda, Burundi, Lesotho, Éthiopie. De fait que batouana déjà nyati mabe na kati mboka na biso, ils ont déjà signé balkanisation. Oh Félix a officialisé yango parce que mission batouana ba yei. Nani ngwa ko commander à commandant en chef pour piloter makamona. Si c'est pas batouana ya Kenya, si c'est pas les Ougandais qui tuent nos mamans. Alors tant que bozo ba makambo so fait ça kanda que biso toza na kati ya mboka tozo mona dimension ndenge makambo zo kene mabe toza ko conscientiser ba jeune. Nous devons nous réveiller parce que ceux qui totiki ba aventure continuer Félix a kozwa Congo et puis a cédé yango na batu nyonso et puis biso toza na mabele lelo o so ke na Kikwit. Il y a un problème qui se passe na Kikwit parce que ba chef ya Kikwit ba teki ba mabele pas batu ya ba ndeko na biso ba Rwandais lelo o ba komi na problème. Donc comme koso comme bana misela batouana donc boso la tête dimension mboka zo kende. Alors quand nous faisons ce travail avec beaucoup de risques possibles tous en Kinshasa yo vandi soko zangelo kwa usala tu commences à écrire de n'importe quoi. Natali si bino ka exemple muke boke le kana YouTube vérifier. Donc bande kwa Kikwit ba komi bana misela ba Rwanda ba sombi ba mabele. On ne peut pas vendre la terre des Congolais.
ndenge lelo obozo mona armée comme infiltré. Félix ne contrôle absolument rien. Il y a du courage, il a courage, il y a luxe. Avec si master n'a pas diaspora, c'est pas toute la diaspora parce que n'a pas diaspora. Aux conscient. Tant que vous libérez, vous avez un pour de travail. Mais la diaspora, pour là, Félix a même libiso. On a le bazar en Espagne. Parce qu'on a fait tandis que situation sécurité en Bogazan. Qu'est-ce qu'il y a si pour vous dire que non, chers jeunes Congolais, nous devons se réveiller. Parce que là, au Bozo, mon ababilo, quand on Félix a constat les signes sabotage à l'institution en Bok. Aucun président sérieux qu'on dit Mabilo que Félix a ça là. Aucun peuple conscient sérieux le la biso abino mimeng ande tozo bunda ko sensibiliser ba jeune. Tant bien mais que ça facilité, mais on ose quand même de le faire, on ose quand même ko tambola, ko sensibiliser ba ndeko pour que non totalement. Bato bazol ko ba biso na glissement. Mais glissement ou ça glissement peuple congolais faut bimana balabala pour na ko barenzela na Félix na ba 2023. Tamba aucun glissement kuno ko mona ba terrain na bango ba ko négocier yo simba poste o yo zo banque yo zo ministère o songolo pakala. Parce que les partis politiques comme Mayebo na Congo, ba opposa, il y a le couteau le quoi Jean-Marc Kaboun de voler de piller, il y a un beau cannabis. Pourquoi on a côté la village Jean-Marc Kaboun dans ça nango? Et puis bino ba militaire il de pèse, vous en a besoin mettre là-bas et puis Manez aussi la Félix il a tout amassé, a nommé bande konaï ba belle sœur naï ba bokilo naï ba ambassadeur et puis nous peuple congolais par contre qu'est-ce que nous avons gagné? Aujourd'hui Félix a aussi 4 ans à pouvoir. Atikali ko sala remaniement te. Kabila ye wana zo sionné Congo mobimba nenga lingi. Il est devenu roi. Bozo mona wota ke épisode bato bazo sala biso weza pona ko distraire biso lio to za focaliser to telema lokola mutu moko pona ko bengana bato o libanda. Mais pas sinangai. Eza que bino bato bozo ninga bokra non, Jean-Marc Kabound a soutenu opposition. Nous devons faire très attention parce que Jean-Marc Kabound c'est le représentant rwandais. Si Jean-Marc Kabound qui n'a besoin de Sunga Congo, il a fallu le faire en 2018. Tant au pouvoir, il y a Moutou a gagné qui l'élection qui est triqué. Mais Bango Babimisa Batuna Bango Libanda Awaboué. Et puis quand vous dites qu'on a soutenu le chef de l'État, Bino de pêche en 2006. Tant que Jean-Pierre Bemba Kosenga Bino, Boya vous soutenir, est-ce que vous l'avez fait? Et puis aujourd'hui, vous ouvrez vos bouches ouvertement en disant que vous soutenez Félix, les traîtres à Lukimbo Kanabisio Kabwana. Moi, je crois que nous devons à un moment donné tous à la battre. Mais tu fais comment ça? Jean-Marc Kabound, soit qui n'a besoin de sauver Mokao. Allez, reste là en 2018. Jean-Marc Kabound a l'oba à Kemutabo, à Kobomaï de Pessabotamina. Et aujourd'hui, le cas lui veut créer son succès à courte joie. Il y a un zoé bisabino makambu, oh, cher Congolais. Quand vous voyez ces gens-là, ils ont commis Kobomara Baona Bangomoko, Biso peuple congolais, Toko Tamakambo en entier. Bon, c'est la mode d'ordre de Sabino. D'ici là, 2023, Félix il faut Kende. Ce qui Félix a Kende. Dengue, garçon honorable à Mateta, il y aura du sang. Parce que dans le cannabis, on a accepté que non, ma belle n'a pas comme ma esclave et ma rwandais. Dengue, les salles déjà n'a qui quitte. On peut couper sa bango, ma belle à titre à contrat. Que vous travaillez dans ma belle pendant 10 ans, ce qui bossent ici, ma camonabino, allez, ma belle on est à l'État, et non coupé ça par contre concession à titre privé. Bon, la dimension, tout ça, ça se passait. Jean-Marc Kabound qui premier vice-président de l'Assemblée nationale, pourquoi Babilo quand on se bandait avec le ngote? Tant que Bengani Jean-Marc Kabound dans l'Assemblée nationale, na poste Zaki nango comme premier vice-président pour les compétences. Et puis Jean-Marc Kabound on se non na yé lo konga na ebito bengana ka Félix. Et là quand Jean-Marc Kabound a ebi que to bengana Chilombo. Et après là, vision ni naza nango pour na Congo. Pourquoi ne pas mobiliser le peuple congolais? Que to bengana ba Rwandais depuis to bengana Félix. Bon t'as la bateau ba ko réfléchir, c'est ça. Ce que Jean-Marc Kabound a dit que to bengana ba Rwandais ba touchi ba ima ekoso, moi je serais d'accord. Mais quand Jean-Marc Kabound a dit to bengana Félix, pas ba Rwandais oh ya que na ko négocier na ba on ba Yoweri Museveni, ba zoyer ba tché wana et puis système en continuer. Nous vous tenons à l'œil. Cher peuple congolais, il est temps que Moutouna Presque Azali ose pris des consciences. Yo oso zambano aliboso kolanda émission oboy. Osa bono partager pour bande base à la éveiller. Parce que Jean-Marc Kabound le lo ali n'a pas sa biso leçon. Biso tout ebi ba mettre na bango sa ba Rwandais na ba Ougandais. Ti depuis mboka na biso za agressé. Est-ce que qui a suivi même déclaration moko à Jean-Marc Kabound pour na ko condamner biloko wana? Même le président Jean-Pierre Bemba personne. Parce que bango tout wana ba kosi bango na système ya Kabili, o Kabila ta isa bango abino pose à pouvoir poste.
il faut le capa ngai et puis ngana commémorer pas ba mettre na ngai Paul Kagame na Yoweri Museveni. Alors ngana zo benga conscience ya mutu na mutu. Parce que obo moni obo ça c'est juste des bia ya la comédie pour na ko embrouiller biso peuple congolais. Parce que tout le monde a Moïse Katumbi ko sala la comédie Jean-Marc Kabunda sali. Mais ouais Jean-Marc Kabunda ça nango kaka makambo biso to lobaka yango comme l'habitude. Jean-Marc Kabunda il faut se biso ba koro ba signa. État de siège, Jean-Marc Kabunda connaît de quelque chose. Ba koro ba signa exploitation ba minerai ba cobalt na biso or et na Ouganda. Jean-Marc Kabunda devrait aussi le dire. Pourquoi on a que nos bateaux bazo luka ko se faire santé politique, bazo luka ko se faire une popularité tandis que bazo participer na balkanisation be ya occupation en Mboka na biso. Tandis que là moi je ne peux jamais croire avec ces gens ici. Si pas qu'on sensibiliser peuple ko benga na Félix na ba Rwanda na ba Kabila ba kende puis peuple congolais a luka mutu oboy alingi po a diriger. Les alliés obozo mona lelo oboy mona Mboka Adolphe Mozito ko sala yango. Si nous ne faisons pas attention, si tu es tombé dans l'erreur, moi je pense que ça sera déjà trop tard. Alors, on a toujours libre capilipi les silas sont à mon. Je suis Bruno Mimbenga na zo bunda bituma pona Congo. Je ne suis pas fan de quelqu'un ou d'un leader songolo pakala. Nga zo défendre ba valeur bisika magala mozali to kolobelango, bisika ba bezali on le condamne parce que na minute tant Jean-Marc Kabunda asombi bandako na bakitambo ba immeuble ko so. Ba boti n'est-ce pas seulement à 3 ans. Mbongo na bazoli ngwa ngwapi. Tandis que bato bazo sanga biloko kolia. Bokene na prison makala. Prison neza na plus de 1345 détenus. Prisonniers na kati ya makala bato bazo kufa butu moyi. Lelo o boso to biba makamwa ne komote, boza mitema mabe, bolinga mboka te, to kolinga mboka na batraite o ka baba Jean-Marc Kabunda. Peuple congolais to koki ko tomber na distraction bato ote ou bien na piège ba tieli biso pour que tombe épisode na ngoko banda biso to ko makoko isa mana mutambo wana. Il est temps que mutu na mutu bisiko zali oza conscience. Ya lelo nde na bisi bino to komi na suka émission so zamba liboso ko landanga Bruno Mimbenga bo s'abonner parce que na so mona bande ko baso komela ba message ko so moi je m'opposerai et puis na ko tika la résistant tant que Mboka na biso na nous ezana o liberté. Ya wana tozo bengisa peuple congolais article 64. Lobi ke nako barenzela mutu nyonso soulèvement populaire. Mboka na biso so kende. Lobi to koma ba umbu. Ya ba Rwandais. Yango tozo bengisa mwana nyonso bisika zali mwana ya Congo to telema pona ko booster Jean-Marc Kabunda na Félix na Kabila libanda. Soki to ko sala yango te. Boye bango to ko demeurer na situation oyo. Yango na so zaki Manuel liboso ya kolanda ngai. Numéro Nangezali, plus 243 81 73 11 702. Plus 243 81 73 11 702. Wana okiko komelangai parce que je crois le 26 awa bona bandeko Josué Mbungu tokozonga lisusu na ambassade ya Russie pour la conférence oyo babengisi biso ba jeune congolais na ba autorité russe pour na kosola et puis dans les jours à venir moya koloba makambo nyonso ezalate parce que ça ba secret oyo toujours linga que no Congo est à la paix libérée parce que le bota la Rwanda ndenge komi bota ba pays africain mboka mobimba ko la Congo to sangi carte biométrique c'est anormal ya ngwana je crois tout ça ko travailler butu moi afin que ndenge na bisa bino le Congo ça demande des personnes courageuses au quoi biso ba Bruno yo ça ba personne ba kozala un esprit ya ko surmonter ba problème pour que mboka na biso ça libéré ya ngwana bengi si ba diaspora nyos pas les diaspori nous sommes bien diaspora, bazo soutenir la famille na Congo, la diaspora bazo soutenir bitumba biso la résistance. Moi je ne m'associerai jamais, je ne croirai jamais à Jean-Marc Kabunda ni moi encore Chilombo. Ya on tozo bengi ça ba congolais, ba jeune, to sangisi énergie na biso, to benga na batu oyo boy, afin que to appliquer opération Jeanne d'Arc ndenge mama Osia du Congo alobaka yango. Ya lelo na suki awa boy, ndena bisa bino toujours libo kapilipi les sila so na mokolo moko te, soki nzamba lingi tokuta na bino na mikolo ezali koya. Bo s'abonner, bo soutenir le combat na biso ba résistant parce que tous on a besoin ya lisungi na mutu pour que non makambo o to soka na pona dans les jours à venir to ba ko salango et puis et ça la réussite. Soki nzamba lingi tokuta na bino na mikolo ezali koya matondo.